Perfectionné Risque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser Risque comment lisume koma nango perfectionné Risque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser Risque comment kobangolaka motema ye bato bakoma sekoluka oya lipango yesu yakanda yo vrema bato bakoma sekoluka oya lipango yesu yakayaya mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombola bango nzambe besanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango nifo bapesa yo ngombo tokomisi beklesi lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo bato bakoma sekoluka babolie yesu yakayaya ya yesu yakana yo bato bakoma sekoluka lipambole lipambole yesu yakayaya les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie
balingi biloko na ye tombalola komakolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo mase eveke moko na lobi tozonga na liloba Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Tozongela liloba lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi Bonjour, bonsoir, chers internautes. Bonjour, bandeko nyonso balandi batali biso à travers cette chaîne 3exa Production TV. Un grand merci aussi et na abonné na biso oyo ba mesana toujours kolanda biso pe bazalaka toujours fidèle na chaîne oyo et na kotalaka biso et na bangonga nyonso na ba émission nyonso oyo ekotaka awa na chaîne na bino oyo bomesana kolanda. Merci na ingénieur Augustin Kaninda le muluba le plus civilisé du monde au azali boso caméra na équipe technique otokotambola na ye. Merci na ngape journaliste na bino tonton na bino ya na bino leki na bino papa Sano Bakala Diakuba master na bino et votre journaliste oya mesana toujours kozali boso betando na bino. Merci beaucoup chers internautes awa ebele bozomi tunanga to za wapi toza toujours na rocade tolobaki semaine ezali toujours semaine ya ba rocade toko fêter ba bonne année toujours na ba rocade donc tu vas to silisa ba fête na biso ya ba rocade to le kana ba fête na biso to silisa ngo na ba rocade parce que totala ba ko sukala na place nini poto kota 2026 donc voilà merci beaucoup awa toza bongo na rocade na biso ya Kimwenza rocade na biso ekenda ibana elongwanga Kimwenza ekeiti Njil Brasserie donc awa na gauche na nga ingénieur soki akozwa l'image toza awa na concession ya papa Nzolantima donc papa Nzolantima azali parmi ba grand homme oyo ba grand baron ya ba Nekongo oyo ayebani na kombo ya papa Nzolantima donc bakundaka ye awa oyo nyonso bozomona oyo ezali concession ya papa Nzolantima donc espace nyonso donc gauche droite donc ezali concession nyonso et puis derrière tomoni panneau babandi koteka pe ba parcelle donc mutu nyonso aza na besoin ya parcelle ya somba awa na concession ya papa Nzolantima tomoni pe batie numéro na bango donc toza na bango contact moyen okende na ba détail nyonso ezate parce que ezali déjà marketing lokola biso to laksaka tout voilà donc papa Nzolantima ye wana na ete soki romona na molonga na ye bango mibale bakenda batika biso mausolée ya papa Nzolantima yango oyo bozomona bakunda papa Nzolantima awa voilà merci beaucoup et na famille papa Nzolantima tout bozolanda biso boza libanda mboka et merci na ba Nekongo nyonso
bozotala biso boza libanda ya mboka. Voilà, awa toye et toyaka rocade oyo ça fait moins déjà 3 mois ceux qui n'a beau sanitier 3 mois ou demi comme ça et ne to pensa qu'il sous toya to vivre en sous rocade ya elle oya ki mwenza et ti Gilles Brasserie. Mais constat fait cher internaute bande ko na biso et balanda biso ba congolais ba patriote nyonso et ndenge kaka to tikelaka et awa et to kutelango pe kaka bongo. Donc ya sika ezate awa donc peut-être ya sika to zela awa ezarake et batia goudron batia makadam donc awa nyonso c'est si là donc ce qui to koloba concernant nzela na constant donc nyonso de jet si là ba caniveau si là batia ba bordi batia et ba boira mabanga même tineta pasuka donc awa ozela kaka ba rocha mai nde ba boira mai et puis batia ba col na bangwana et puis batia goudron donc tout et si là. Donc voilà, merci beaucoup chers internautes, merci beaucoup de tout bola de votre confiance et partagez l'émission et commentez, likez et que ça la vision tellement bien. Awa tozali liboso bongo ya papa Ngalas, ba yebi ba sambela rapé l'église ya papa Ngalas et je me suspect zali torokota ngo. Hein Jania? Je zali pe torokota et pas ya papa Ngalas toyeba et marambelega kuna nini. Donc awa pa papa ngala sezali bisika batu bayaka ba prière et bayaka bangomba na bango et donc voilà awa pa ya papa ngalas donc baye bien wana kimwenza tuzabongo awa liboso ya papa ngalas voilà atongango bien donc oyiko ya pe obeti pe 2 mois pe na ba prière na yo 1 mois pe na ba prière na yo et ba chambre ezali ba place ezali donc ezali asalango kaka pona ba prière boyoka ba séminaire ezakuna donc ko ya pe bolouer bo sali séminaire na bino donc c'est ça awa et na rocade na biso yaki mwenza voilà awa pe et site na biso babuka balia parce que zalaka piscine awa mai bomona mai wana beta mai et babuka ngo pe zalaka site donc zalaka site touristique mona piscine pe et tikalaka pe bongo donc to epete mukolo nango azwa déception alemba PK12 PK12 c'est que uti takizala mukolo nango alemba avoir déception. Voilà, merci beaucoup chers internautes et tozo koba et pour nous la kisabino toujours à wa misala. Et tournons tous à la parole. Des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Voilà, merci beaucoup, chers internautes, et toujours Tambola, et toujours Laxabino, et toujours Nengeto Messana pour Laxabino, et Awana chaîne Nabino, 3 Exact Production TV, tout Tambola Rana Sena Moi, et toujours pour Nako Laxabino, et Kinshasa Nabino, et voilà, donc c'est tout moi et Mikolo et Kisasa. Ils sont tellement forts, donc mais Bishop est toujours le matin, tout ça toujours motivé et pour nous collaborer Sabino qui ça et bino batoume ça na kotala qui ça na bino à travers cette chaîne. Merci Nabao besoin encourager Bisso, merci Nabao besoin féliciter Bisso, merci Nabao pe besoin soutenir Bisso, merci Nabao besoin ndimape ba effort na Bisso. Ba travail na biso nzamba pambola bino merci pe na bao besoin linga bo soutenir biso maintenant bo soutenir te nzamba pe sabino makasi ya boya bo soutenir biso et tous on a besoin pe ya ba sponsor et ya ba partenaire et ya malamu baya et tokota na bango année 2026 et ko sala biso bien makasi merci pe na yo muto vandi wana pona ko critiquer ka bandeko oyo baso sala musala ya makasi boye o peut-être soki bapesi yango okokoka te on veut dire moto akoka na nyonso na mokili azali te oyo ezali difficile epa na yo
pas ya mutu mususu ezali facile. Oyo ezali facile epa na yo, pas ya mutu mususu ezali difficile. Voilà, awa toza liboso ya mai, awa tomoni basali et collecteur moko ya mai. Donc mai utaka kuna, mai uti na ngambo ye, leki na ngambo moni mai ya munene ezali awa bana bazo sokola. Bana bazo sokola na bango. Donc voilà. Donc merci et merci na yo et aux autres talabiso on va donner notre loba. Merci à vous tous au encourageaka et puis pour féliciter Rabiso bondimara ba effort pe ba travail au toza ko sale la bino. On m'a dit il y a des minene ingénieur. Na moi on des minene Caniveau, on sait qu'il faut que nous ayons un panzi au matin à caniveau. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci à vous et merci Penayo Moutou. Ozovanda liboso ya betando ya télévision nanda kuna yo pona ko critiquer bandeko bazo sala ba effort boye yo vandi o critiquer pe o fingi et au sali sentiment na yo et voilà merci na yo pe et continuer toujours ko sala sentiment continuer toujours ko finga bandeko bazo sala effort bandeko ba fingi yote ba critiquer yote mais yo za on pona ko critiquer bandeko yo bazo sala effort pona yo otala ce qui peut to sala kité olinga ko tala te olinga ko zwa makasi ya ko zwa misapi na yo wana te po ete o commenter donc quand même tozalaka reconnaissant entre nous des Congolais oyo toza na kati ya mboka tozala quand même sérieux tozala quand même pe na respect ya baninga et tant yo ozo critiquer baninga ozo finga baninga yo moko milaki cité faut taper elongi na pe totala pe yo za ndenge nini oza na ville nini et voilà toyeba pe et ape na kisasa osala nini donc voilà donc c'est ça donc voilà merci beaucoup et toujours continuer toujours donc merci et na ba famille na biso 3 Exa Production TV et merci na bandeko na biso tout oyo ba pesa biso confiance oyo balandaka biso toujours on a 3 Exa Production TV voilà alors nyonso totikaka yango kaka boye donc totikaka yango kaka boye toje pour kutango kaka boye et awa pe totikaka kaka et mur ya souteniment kaka mur de souteniment kaka boye et to kuti pe mur de souteniment kaka boye et mur de souteniment pe kaka boye donc voilà merci beaucoup chers internautes merci bonne année et nabino batutu bozota la biso bonne année balobi bonne année 2026 bonne année à vous et merci et nabatutu tozalaki na bango pendant janvier 2025. Merci Nabino tout, merci et na papa Freddy Kalidja, le capitaine de l'équipe et Bambote na ebele pourquoi pas papa Paul Mafuta et papa Nabiso Sebabandona papa Sebabandona yena bongo général. Papa c'est Babandona, papa na biso Ricky Bazika Japana na maman Angel Dono, papa na biso Gai Kalamabi ya Boma Soldat na maman Bijou Mabuta, papa na biso Guy Mayala na maman Marie-Louise, Boza Telme Bele Bagostino Luvangadio na maman Kati Luvangadio ba Joachim Yelengi ba bonne année otopesaka ba bonne année Joachim Yelengi bonne année na yo Mavel Utete bonne année na yo 2026 Emile Mweni na Majesté bonne année na yo 2026 Boza Telme Bele maman chérie Moulanga pe bonne année na yo 2026 na ba petit tout na palais et bonne année ah maman Coucou Kuzaya pe bonne année et maman Jolie Ngumbu bonne année ba selele nzembela mfumu kimbangu
bakolo garde meeting moninga Jidikael Ipumbu na ba mauvais aussi Jacques Ndombasi et babona ye na bino bana Belgique et babona ne na bino vous êtes tellement belé bolanda biso ba bonne année 2026 kaka awa na chaîne na biso génial. Première fois tu vas retourner na cortège ya président de la République Fatou Béton. On siko aesko koy ba siko ezaki nini ya nzolantima donc ba yo ana ba nini bakanga biso ana bisa yo ben filtré presque 2 heures du temps avant bouger ye fallait moi donc ça va histoire tokutama lango et na 2025 oyo donc ça peut ba histoire to robeta yango to bandi robeta ngo parce que ça marambo nyos to leki nango na 2025 et to robeta ngo et to robeta ngo ma bien man on vendre la bino mana kiti to remixer bino to sololi to pesi bino ba mbote boye bisi biso peto sala nini na 2026 et biso peto baksa nini biso peto oyebisa bino bo sala nini na 2026 pona chaîne na bino pe émission na bino. Voilà, merci beaucoup à vous. Botalango na moulaï na on intégralité na toujours na 3 Exact Production TV. Bonne année à vous, bonne année 2026. Oh, c'est l'église. Voilà, merci beaucoup et awa toko. On a comme beaucoup de nzela yango batie boye. Kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta tire tokomi bongo na ngomba ya Luzizila toza na ngomba boyoka bato ndenge bazosambela bato bayaka kotika baproblème na bango awa baza na baproblème na bango et voilà et bino mo boyebi Kinshasa Congo ya trop de problèmes et biso elika toujours nzambe donc ngoma mangengenge yango oyo et bato bayaka kosambela et Luzizila et ngomba Luzizila yango oyo bato bayaka kosambela awa bozomona Luzizila yango la bato bazosambela kuna bapriere eza kotoka moto na moto aza kopesa e basije na ye moto na moto aza kolelepa ya nzambe nini oyo ya ye eza kosimba te nzambe abundela ye surtout ke 2026 yango oyo toza kokota. Donc voilà, merci na bango bazwi mokano ya komona nzambe mokonzi parce que yende mokonzi yende le sauveur de l'humanité yende mobikisi na nyonso yende moto apambolaka yende moto atombolaka akomisaka moto bisika alingi ye mpe moto apesaka oyo ezali baposa ya motema ya moto. Merci na nzambe tata mokonzi. Voilà, tozokoba toujours awa toujours na rocade na biso ya Kimwenza et awa tokende scouvert Gilles Brasserie. Donc voilà, merci beaucoup, merci à vous, merci na bandeko tu batala biso bonne année et na pesa bonne année na bandeko nyonso batala biso na ba OP balanda biso nyonso et bino tu batala biso to pesa bino bonne année na papa Freddy Kalidja et le capitaine de l'équipe. Bonne année à toi mon papa Freddy Kalidja et te monsieur Bambo Tebele. Bonne année à toi et bonne année à vous et papa Agostino Louvangadio na maman Cathy Louvangadio et depuis Paris. Bonne année à vous et bonne année à vous aussi et papa et Ricky Bazika Japana
na maman Angèle Dondo, bonne année à vous. Et depuis Londres, bonne année, bonne année, bonne année. Et bonne année, ya mingi, bonne année. Et na papa Nabiso, Gaï Kalamabi, Aboma Soldat, na maman Bijou Mabuta. Bonne année à vous. Bonne année à Mavelou Tété. Et bonne année à Émile. Et bonne année et chez papa Émile Moini. Et bonne année, bonne année, bonne année. Et na Joachim Yelenge. Et bonne année à toi. Bonne année, Champion Boa. Bonne année et bonne année à vous. Donc, tous continuer et tous toujours merveille. Bonne année à Bino parce que vous allez bateau. Monsieur Subakuti Biso na katikati. Monsieur Super Babandaki na Biso na début. Je n'ai pas tenu to banana na bango mal à début. Il y a né oyo. Oh, bakena kena to pesa bangata ba bonne année. Voilà, et Ngomba le Cécile et moi, les hommes on a vraiment très bien. Et Zamba nyonso bozomona Ngomba le Cécile la bino batu webi Ngomba le Cécile tozaka na mikili ozaka libanda yo kaka Luzizila Ngomba Luzizila yango oyo bomona batu bango na kati ba osambela donc Ngomba le Cécile yango. Donc voilà, bonne année et na bana Congo bana Congo Kinshasa Mobimba et bonne année à vous et bonne année na ba Congolais nyonso na ba Congolais bonne année na ba Kinois nyonso oyo bazalaki na babandaki na biso et na début ya année oyo pe tozokoma na suka ya année oyo bonne année na bino mikolo balobi et dédicace ezaka bonne année. Bonne année, yo polingi et ba pesa yo bonne année à travers cette émission. Benga biso contacter biso ezate ko ya ke o mabangele ki mingi te. Soki ba boira ki yo lingolo bateki mabangele ki mingi. Aimez-nous les Congolais. Aïe 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 aïe. Ce que ça y yo zaki na liste wala olingolo bango te. Donc olobi ngo te po yo na liste te. Tika biso to sala musala oto yebi et za musala na biso et tout ça la musala oto yebi ndenge bo sepelaka to sala musala. Voilà, bonne année na bino batutu bozota la biso pourquoi pas et bonne année na ba continuons so ba otala biso et ba autorité nyonso ya mboka oyo ba landaka biso. Bonne année à vous et bonne année na ba pasteur nyonso, bonne année na ba médecin nyonso, bonne année na ba chauffeur moto et ba chauffeur nyonso et bonne année à vous et bonne année na ba tout nyonso oyo bazolanda biso. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année na ba soda FARDC, ba militaire na biso. Bonne année na ba policier na biso et bonne année et na ba joueur congolais Léopard et bonne année na ba artiste comédien, ba artiste musicien. Bonne année na ba technicien nyonso ya République démocratique du Congo et bonne année na ba congolais nyonso oyo bazo tala biso pe bazo landa biso. Voilà, tozo continuer toujours awa na rocade na biso ya Kimwenza et vers Gilles Brasserie a bozomona depuis na ebisa kibino depuis début et constate zali awa deka to tikela yango depuis to ko kutela yango donc ba place musuka niveau 8h quand niveau déjà depuis to banana na mon place ezangi te Babordi.
Voilà, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année na bino tout oyo bolanda kabiso pe botala kabiso. Bonne année na bino nzambe abatela bino abakisa lisusu oyo ezangaki na année 2025 apesa yango na année 2026. Voilà, merci à vous, toujours continuer toujours awa na rocade na biso ya Kimwenza vers Gilles Brasserie et bipai waptoye pour faire découvrir bino et rocade na bino oyo totika moi mikolo ebele olakisa bino lolenge ekomi na niveau nini. Alors bino moko bozomona bino moko bozotala donc bino moko bozomona bino moko pe bozotala donc voilà. Et à tokomi liboso ya cimetière na biso yango donc voilà. Et vraiment constant na nzela oyo ezali et totika yango. Ok, voilà, petit col, ok, c'est que la vie colle, quand on partout. namoni wapoto kuwa me ope ndiye nango privé oyo eza ya mutu wawa soki compagnie soki usine soki ozowe toni na moni ngo ndeka mingi mpe bakotiongo makadama eza nango zelanaki atiki nkwemi cimetière cadre pasole yango ndenge ebinenge
Ok. Abimisango. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Mama lelo mingi na kati ya mangomba. Bilingi lelo mingi na kati ya mangomba. Losombo na bango zambe bisanga libala. Losombo na bango zambe bisanga mabota. Kasi ata mokolo moko te moto alela nzamba sala ngolo atika lisumu. Hypocrisie na kati ya mangomba. Ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke. Lubungisa miye. C'est un bouc à la demande. Il y a du mur. Ah, la petite on va poser. On continue. Ça le verra bien. À fond, on a vraiment beaucoup de temps. Il y aura beaucoup de temps. Il y a beaucoup de ah, partir à et si et super. Ok, S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso batoto boiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Talabiso batoto boiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Balingi nzambe te balingi biloko. Voilà, merci beaucoup chers internautes, merci Nabino Batunyon Sobo Landa Kibiso et Kobanda et na Rokad Nabiso na Kimwenza et Tobanda Kiwana na Papa Nzolantima et ti Tokomi Awana Gilles Brasserie. Merci à vous, Bomoni, comment vous trouvez Eta Yanzela, comment vous trouvez Rokad Nabino. Merci beaucoup à vous, merci Nabino Tibotala Kibiso. Merci Nabino Batutu, Landa Kibiso, on est ensemble de Koutani au prochain numéro. Bye, ciao.